Oui, bonjour madame, bonjour na bande konyon so bazuli bakwa kolanda biso. Vraiment na tombeli bino kimia na mabota na bino. Merci. Parce que toujours le bel arrivé à président de la République obétamment ma solondenge les cas qui Non madame, na lobi na yo voyage yo avant banda bato ba yebité. C'est sur l'invitation de la royaume de Belgique. Belgique a se sentir culpabilisé na ba poème belé au Belgique à sala entre autres ba mort yaba Lumumba, c'est la Belgique. Bamora Basimo Kimbangu, la Belgique. Bamora Betien Tshisekedi wa Mulumba, la Belgique. Bamor Yabatu belé. Et de deux, Belgique a côté saka makambu belé à ma bé na mboka na biso. Maintenant Belgique, azala qui peut aussi na ba compte à rendre financièrement na République démocratique du Congo. Il fallait à devoir la RDC na bambongo et belé. Maintenant Belgique, abandayi koluka président nani oya malamu akoya oya ko coopérer na ye. Kobo sanate madame Belgique mutako tsaka fausse information na mboka na biso ke muluba kozwa pouvoir te, c'est la Belgique. Et maintenant à sala kango pona ko effacer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na pouvoir. Dieu merci, ba combataka raison te, ba combataka solo te. Tshisekedi Etienne ne plus, maintenant son fils aye na pouvoir Belgique a monique carte na ye et baby. Maintenant tant Belgique a l'aucune invitation facha kende kuna. Il fallait Belgique à Kende d'abord par les États-Unis d'Amérique, parrain à Bisso et puis parrain à Fachi. Didier Renders a joué avion, a commis Belgique, a commis États-Unis. États-Unis a posé au préalable. Pour produire Nangaï Fachi à quitter Belgique, voilà des conditions à remplir. 1. Yambaye na qualité de président américain. Yambaye na qualité ya chancelier allemande, yambaye na qualité ya reine d'Angleterre, yambaye na qualité ba premier ministre israélien. Et sécurité na yo ezala au rendez-vous plus que même nengo sali la ba président africain soko réunir rango fachi akoya. Brésil et nani Belgique a sali o esengelaki et arrivé que fachi akomi. Tant que fachi akomi, je vous dis il y a pas match. Parfois biso to kufa. Baotika koyamba président de Bayambi Fachi en Europe. Non seulement en Belgique, mais en Europe. Non seulement en Europe, dans le monde. Non seulement dans le monde, partout. Donc Fachi, bato Bayambi bango saka yena Jésus. Donc Jésus Bayamba yena Jérusalem dengoana et puis mutaliboso oyami balé ndé Bayambi Fachi na Belgique. Pasteur Guélu par rapport il y a un message négatif sur qui là qui va coacher pandi les colons la président de la République dans qui dans la Belgique. Un message est partagé jamais là bas WhatsApp, bas Facebook et bâti bango pandi les colons ko bani na ba combattant. Non madame. Ba combattant bala na poto te ba combattant bala na Kisasa précisément na 10e relémete. Ba combattant balaka na poto. Bakendaka na koti ya kozwa mukanda na poto na konta IDPS. Yango ba mema komba ki combattant na poto. Ba combattant te babunda wapi. Nga na bunda na China rambo wao. Mais comment est-ce que babaluki le président o abina IDPS? Babaluki puisque un ebele monté à mabe, 2 ba koti si ba guerre tribale loka ba bokechu premier, 3 ebele nan ba répondre bangote. Ba yebi ke copie ya ngunda, copie ya kosenga demande ya do que le bain nango vient en Joseph na Canada et baby alors copie na bango et baby maintenant ce que kande commis contre Fachi copie baby madame et ça pour ma Fachi na katida yebi sanga quel est ce combattant na poto asala ki combattant oyo Félix Antoine Tshisekedi asala na poto asate bango nyon soto ba osala ki combattant babo kechu basano na babo kungu ikela Fachi ke poto na 1985 na 85 bango ba alaka wapi vous comprenez un peu madame. Donc, et ça, on a babilo comme sous tokocha ba odon mboka te odon mbo c'est un inapte. Asa babi bende na ba kingo c'est un fainéant tout fait. Odon mbo bokechu un inapte tout fait un bourri kokib. Vous comprenez un peu? Parce que yebisanga mutu oyo vraiment biso tokoko landa. Baliangando n'importe quoi. Baliangando tsala ko boma mutu akima Nigeria azu mukanda na mwasi na bana kimi États-Unis to yebi pana bango. Na luki na jouer pas na bango bokecho somba lupa mona barumbu a cause à net ya famille mais ça y déjà na sinaki na jubelema kala mingi te ba combattant to kitawana oh menga na combattante madame le lobby soto suis pe na tranquillité tika bisoto sepela na Fachi et alors quoi combattant mon Angleterre a fini nga lobi nyama chômeur olio luka musala ozolinga ka ko kumisa présence zo ba menefse yinda maelete travail on a non ça les travail intellectuel musalo on a non ça na Congo ye na Congo na mboka na ko sala ngote mais ko kengela mutakala ya kokwa mundele na poto nga na sala ngote oh ya sala nga na sala ngote nga na sala un travail noble et na yebani na Angleterre oh ya za ko le kayem tasakuna
Et puis les gens m'apprécient. Et si Kao Yazali, nga batuba yebinga pe balinginga kolika yemtaza kuna. Voilà la différence. Donc Félix, tango a commis Mikili, et a qui s'y preuve que Oyo, Batunaye Bangoye. Donc le vrai diaspora a retrouvé famille naïe, preuve mon anagilobi. Ok, merci Ming Pasteur Gili, tout le bélamant qui a arrestation un démolabiso, Mike Mokeba, Ezaki le combo et un démolabiso, Beka Ezali impliqué dans la cassure globale. À chacun sa peine, Galates chapitre 6, verset 5. Mutuna muto me mamikumba naye. Ataba finga kaya Mike Mokeba eleki. Na ebite soki na niveau na bango na famille, baza na muto atanga to muto alakisa te. Ponga tata na nga lakisanga, malgré kenda tikanga bomwana. Mama na nga lakisanga, ta kenda tikanga bomwana. Mais muke ya éducation o balaksenga yango na koli nango, na yebi lelo na côté le mape na miso bato. Na pesi lelo raison na maman Biliabel, aloba na beyanga, moto soka koli ne sale libanda bomwana na ye, a aussi sa mokolo moko tetika swana. Les preuves sont là. Mike Mokeba un poli de naissance, azo fingisa na famille. Madame, quel est ce mboka o lelo journaliste a koko finga mokonza mboka? Est-ce que Mike Mokeba 2 contre 2 azamana poa kolobana fachi? Daniel Safou 1 contre 1 azamana poa kolobana fachi. Voilà. Au fingi la fachi na ligne. Tata facha sala kombo na mboko ti Jésus a kojonga muto abunga Tshisekedi te. Le seul opposant o ya marchana peuple na simana ye liboso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous comprenez? Mais lelo biso nyonso tozui politique et sika otata na lakisi Boshab, Aubin, Mende, F Bazaïba, Babiso Bachadari, biso nyonso tozui politique na sans été. Et pas le recteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kosaka na père wana te, père wana kotankamba na sapatu na makolo. Kosaka na ete. Sikoyo Mokeba ya vandi azoya kufinga chef de l'état lokwa muninga na yo. Non madame. Ba finga china rambo te poane. Ba compétence o facha nango Kabila nango te atamoko. Ba finga te po babanga munduki. Alors maintenant facha ya lobito vanda to sola to za place moko to to ngamboka Kongola linga kate ba PCR à rendez-vous. Soko PC 17h ya ko cha 19h na ndenge na ye. C'est ça congolais. Yango moni Mitterrand en 88 à Lobaka, la démocratie c'est un luxe pour les Africains. Mobutu aye kolobanga lobi la démocratie n'est pas bon pour les noirs. Ayebaka que noir soko l'accès aux démocraties et pas l'outil na ndengenaye. Voilà maintenant la démocratie aujourd'hui. Voilà. Les lozomona un individu passe à la télé rien que pour insulter les chefs de l'État. Yango na kebisa même de Eliezer. Eliezer a kosi bato kepoto en États-Unis qui empoisonné qui était. Eliezer a keko luka mukanda ya yena mwasi na yena bana na États-Unis. Na yebi même nanda kwa vanda ki e papa kapila batindela inga kombo na ye. Eliezer a oleka na média pour lo bake ba kombata ba ko tchafa chinerer. Mais Eliezer ke bana yo. Eliezer ke bana yo. Te ngembo. Eliezer tango yo zo ya kisasa muta ola tso ba kosim ndeko Basile. Muta finga yo vie oyo bosala gane mission pourquoi nyonso. Molière afinga yo. Abi Basile muta opeso ba kosim ozo diminuer lipekeso koma awa. Lelo Dieu merci grâce à IDPS okomola ta kosim ata inetinga. Lelo Eliezer yo fioto la munoko finga ba combattant. Yo kimambango Eliezer. Si lelo kutulingala na no soigner ngote obimisaka ba aksa infirunga. Et lelo zo telema pour lelo yo ba voter au député yo finga biso ba combattant keba. Eliezer na kebisa ki okeba. Pasteur Gili, le silence, il y a Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi par rapport il y a 15 millions et Zolo Bamini. Vous expliquez la bande de Kobalandi. Banda affaire il y a 15 millions et Bandi, le président de la République a réagi. Il fallait réagir comment? Nana ko tindika président de la République na décision. Qui? Kabila Vanda kanga monoko élection tatikala ko lobate pendant 2 ans na tindika ya loba. FCC ba fanda sui. Facha masa na bango te na nganda no ba mona été. Na nganda boki na bango ba mona été. Et pas Baoudjana Bamona été. Bas en respect, c'est le président de la République. Il est plus que China Rambo. Le dit que Vital Kamerhe et Azali, il y a un cabinet naïe. Et puis, comment se fait-il que 15 millions la carte du président de la République afin de réagir? Le message a circulé que Vital Kamerhe fallait démissionner dans le Colonie. Et Variste Boshab, il y a 28 millions, il y a courant et Outara Brazzaville a démissionné. Kabila Lobani. N'a encouragé les Maltais. N'a zongi Selibatu Boshab, il y a 28 millions. Il y a courant, il y a Congo Brazza à démissionner.
Kabila lobani. Oh lelo komi lelo na minoka ba journaliste nyonso fallait facha lobani. Facha qui paie mamba 80 millions ta qui paie mamba 15 millions au caméra les qu'est-ce qui prouve que caméra les et sali ba kabili passe pour aller cop na bango banda ko lia mbongo wana ba memi vital nerer ba kabola mbongo wana balia sans que chef de l'état ayeba cop na bango ba sakana ba tuté ba tindika Félix aloba il fallait lobani. Pasteur Gili, gratuité, tout le monde qui peut signer tout ce CPA qui de première à 8e, mais le lot gratuité commis de première à 6e primaire. Il n'y a pas de souci, madame. Le début de toute chose a été toujours difficile. Oui, Salami, et ça déjà ma casse par rapport à oui, Salaté. Il n'y a pas de souci. Mes parents ont au foot à classe qu'on a maternelle 300 quelques dollars au batinda été. Non, on a tout au batinda été. Parents et moka kotsa moi na yena gomba futa à 350 dollars. Oh l'état tinda été. Donc c'est pas grave. Na yebi ke debia eloko nyonso eza pasi voyons voir total comment nengini nzamba ko sunga biso bane ezoya mambisa kitoko besoin ya congolais eza que Félix a échoué. Besoin ya congolais eza que facha sali eloko mo ya malamu te bango ba sepela. Besoin ya congolais azoko ka kobeta maboko te esika bolamu moko esalami. Madame, échangeur yango salami, Congo Momba yango banzele salami, bokasa n'en parlons même pas, toi na binokuna. Pourquoi Congolais sont koka ko vendre yango te? Mais moindre problème monité. Ah 7e na 8e ko simbate, bon ngambu ya malamu. Même dans Ephésiens chapitre 6, quand le Seigneur reprochait les églises, abanena ko bandana o ya malamu. Tala misala na yo, tala misala na yo, tala misala na yo. Et à la fin c'est que j'ai contre toi. Pourquoi Congolais sont koka na ko vendre chef de l'état te? Vraiment Fachi bravo mais tala non to pesa mokonzambo ka maboko et lo kango yaki si brusquement mais na total ti l'année prochaine makambo evanda bien non besoin congolais a esimbaté pour congolais telema na mira lobi ke toloba kinini Martin Fayulu azala 10 ans député dans l'Assemblée motion inatika kuna créé par Martin Jean-Pierre Bemba azala vice-président de la République na mboko bare mambudi yem tapietina Adolphe Muzito alaka 4 ans la primature tant que premier ministre signature ni natika kuna Moïse Katumbi azala gouverneur ya Katanga ye muta contribuer na koboma on trapo nzela ba minéré na mituka et les par Katanga ba koma na mbongo. Laissez-nous tranquille avec Fachi. Nanu toboyi été nanu ta salate loko mo ya mabete pe tokoboya ye te tozana ye tina suka d'ailleurs na 2023 madame ngana ko mobiliser ba tout voter Fachi. OK, merci pasteur Guy biso to bandi ko koma na comment il bano ya suka par rapport ya journée ya le 19 au biso ni ko to yebi to bosa na kate o ba combattre ba kufanga ba tifanga biso. Vous allez ko préparer ni pour Non, wana tozo c'est la mot d'ordre ya CG. To ebite ni nekoleka wana olingo song sanga encore potana motema na kansami nanga Bookson Bukasa mais bon c'est la vie total. OK, merci pasteur Guy le lobana suka na bandi. Merci beaucoup, bon séjour à mon vieux le capitaine de l'équipe le numéro 9 de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moi na vieux l'héritier testamentaire le rêve du père vieux vanda calme kunanga na regarder ba faire nazo niata musala batu bayeba ke yonde mutute diaspora bosa mala monavie bonya télé sous ba costume ye couleur ne ala ka blé bo fois que la sous ba blé na ba cravate na ba licha ba blé ciel aya nango po boulot azo sala na ba church azo betanga se ya moninga pe petit na ina ko molanda ina système makolo do biloka mabe na se puisque tel grand tel petit ozo mona do ya moninga ipe na komo landa pe fie na ngana makolo po tel grand tel petit donc via zo sakana na church petit pas zo sakana baba sa Weston po mona ke Congo zo kende kitoko Congo zo kende liboso bamsu ba lekaka na plateau na sekuna lati ketch likola che costume mais na monoko na zo finga mokonzi ya mboka donc mboka ezo kende kitoko na ngana pesa merci na ba diaspora nyo sonde boyambelinga grand frère merci vraiment na bana Londres ba Seda Cédric ba vie nanga gino mfomo mubama ba beau frère nanga JC de Londres ba kulutu nanga Kem Singo Ibokila Lokonde Fapekato ba beau frère nanga Nikes Nsingi ba Lor Malalu na pesi bino mbote ya Truo banzete Moyindo ba pasteur Léon ba ya Charlie ba oncle Jean-Louis Chibangu merci ninge boyambi grand frère propre Fachi ceux kutu na ye na Paris ba ya boni moto gashi kolobate appel non atongo esalinga bien na sepeli na bayan fanfa na sepeli na ba Yves Luamba ba Jacques Sayala na sepeli na batunion sonenge boyambelinga grand frère Bachudabis ba JC Mata ba changement de mentalité na sepeli na bino makasi ba papa Benoît Kayembe ba papa Jean de Dieu na sepeli na bino master nanga auti statut de la liberté maître Chichi
na Tony Tesa na minute baza kuna ba na bela ba Olandanga ba ya Carlos Milolo merci vraiment pour la geste kitoko trop bino nyonso ndenge bozana ba Pascal Morabinto ba Chacho Pipo ya mer Toyo ba kulutu nanga Tembo Lucy na sepeli ndenge boyambi vie ba mama Janine Kabedi mbote na bino ba mama Lidi mbote na bino ba Henriette la mama mbote na bino vraiment na sepeli makasi vie ayambami kitoko si na ye comprendre mec vie anda okosanga vie diaspora vie manda okosanga po modèle diaspora ba yambi vie a TV aux afin na sepeli po lelo pe makambo musique na poto abu pia donc papa chéri bobongama basala nzambe bobongama concert na poto ezo ezongi basala nzambe bobongama bokende côté ya fachi abuki makambo nyonso soko meki okuta ina fachi na nzela na merci beaucoup.